Bonjour, Nabamelman, tout et tout le la vie. On est en direct à Manchester, à la carte d'Angleterre, avec Pasteur du Déforme. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Drick. Bonjour, chers internautes. Ok. Pasteur, bonne santé. Nzambazo Batela. Monsieur Zolega bien. Moussa les zones. Classe, non, Moussa les zones. Ok. Si on a CP le mingo, aucune information là-dessus. J'espère que ça nous va très bien. Bon, Pasteur. Toujours kota pena na mwa détail moko moko na ekuputa wana mboka ya munele bato bazobenga yo mingi mpona badossier oyo ya basi bazokabola bana na bapapa na bango raison ezozala pena nini mpona yo kabola bana na bapapa omoni Drick, cher internaute, toza na problème au sérieux. Mariage eza institution ya Nzambe. Nzambe muta créer mariage. Mais Satan, banana Eden, le jardin d'Eden, a bouni ça libala. Na chaque divorce, moi c'est sûr à divorcer, à Zomba et Moussous. Il y a ma belle madame italienne. Mon bali beso a divorcer à Zomba et Moussous, à Osepela. Mais na bateau baza ba victime, bateau ba souffrir bana. Bana baza ba victime, il y a ba couple. Il y a mon biso étant que ba tei, étant que ba papa, tout ça maka na mibali balimbisa, batia na se surtout pour na bana. Mais il que tu continues à mourir poto, diable Satan démon à la en Angleterre. À la en Angleterre. Alors, ce qui, moi c'est à combien wa, mili moto est ennemi et yesi manaye, ya ko kanisa ba o aider, ya ko kanisa ba lingi, nzoka ba lingi vraiment ba réduire yé à néant, ba s'initier touche azang a destiné na prophétique. Ba mo libala et puis ba ça va so ba libala. Kaka bato batindika ke l'héroïne da bako moseka ye yango basi baza biso ka bobi libala po azala na avantage fois ke na bana ele azo ke na bana musana bango ezali ko intoxiquer bana kolobaka mabe ya mobali koloba mabe ya papa po abenda mwana wana pembeni na epo ye moi ça yebi bien ke alingi mwana wana makasi mingi te pona bolingo alingi po mwana wana eza mbongo bafutaka ye mwana wana eza ndako ya kozwa des chambres to et tout. Si vous faites ça, toi, il y a papa. Oh, tant que vous avez un papa, mingi à la cara, vous avez une malédiction, il faut la monnaie, pour pas n'avoir un poli, parce que vous avez un papa là-bas. Mais nous, surtout, ils ont un minimum à bé, nous faisons ça, la peau, il détruit, mariage, pour pas souffrir. La plupart, il y a bana oyo, par maman, bakanga, bango bongo, ça la paix bassi à madame, tu sais, bassi à la libala, pour attirer mon abolingo, à maman, bango, na mon bon cité, na mon balité, ça na bolingo, mi balité. Bazala basi bazala otie libaya et pas tie libaya osakani abengani po à vivre en pas maman na ye et puis bazala basi moko ba na facilité à changer ba copain le bazana oyo le bazana odo ezali ko déstabiliser bana ko démoraliser bana puis ko éduquer bana mabe yango to senga ka mingi na ba maman ba tiana se zaka ba mama te ezape na ba papa musupe ba botola bana ba tomoki sa bana contre ba maman na bango et lelo oyo bana wana so ba ke libala ba ozana bolingo ya basité. C'est-à-dire, il y a mibali te paye à basité sur la mibali. C'est-à-dire, ceux qui libala et simité, parce que la Bible les ont un divorce, lettre de divorce. Ceux qui moi si, azaba comportement mabé, azaba bizaleli mabé, azaba c'est ma lettre de divorce. Bien à Matthieu 19, Bible le ceux qui simité, mais ça lettre de divorce, mais relation tikali, vous avez une limité. Moi na botika le pas na yo, azoke nota la maman na ye, moi na botika le pas maman zo pe utala yo, mais ceux qui yo kangi moi na pour amona la maman te, otomo ici maman, ou bani go finga moi na maman na pas mwana na lobi mwana wana azala mwana moko a raté mariage pour à vivre bolingoté na kati ya foyer na bi parce que oyebi ke wana eza kobebisa moral ya mwana et surtout babilo wana ndenge wana yo papa opesa mwana moral mosusu mama ozopesa mwana moral mosusu cette question nalandi très bien owelela intérêt ya salaire ya mwana bien sûr eza bongo eza bazowelela bolamu ya mwana te mutu na mutu ya mama mingi balia bakotama kelemba makelemba na pesa susa kindoki susa ki songi na susa ki bula donc alors maman kalema kelemba na zolia 4-5 mitu il faut ça la peine na susa revenir kindumba na poto esimba na osute pona poto abasi to comment ça mbali mbongo kindumba esimba na osute c'est ko ba comment ko profiter ko bota ko zo bana bazo mbonga bana wana omona tozana to côté gens automne calamité hiver zo le cas mali déjà bandi o kelemba banda ko so uta mwana maza na poto o dira na kini ana chaussette à bien te, ana baquette à bien te, azape na blamba bien te, moi na déjà azokola azana sur la parfum te,
parce que maman na mbongo to azwaka atiaka na likele. Ah, ok, yango moni ba blo ba boye ko ma pasta. Je pesa pasi na poto surtout biso ba congolais. Oh, pasta to bala rapo na mala moko et donc ils ont na vie mobile. Le komi ozo bal ozo raisonner ce que soka ye poto ayoki ba sambo ya mbongo mo ya mona surtout mingi awa pesa avantage yango trop na mwasi ebandi. Non. Bato ba kendo ba ka pesa avantage trop na basi. Pe na ba nso ba ko mbongo ezaka basi. Mbongo ya bana, mbongo bafuta bana. Eza ni mbongo ya papa, eza ni mbongo ya mama, eza ni mbongo ya foyer. Et puis mbongo ngo ekoka te. C'est-à-dire l'état zo pesa bino po bokoka ko sepelisa bana. Bana musu ba alia na poto na ba jouer te azaka na poto. Bana ba congolais mingi ba alia so ba kene école ba no yiba ba jouer pona banda kuna bango ezate. Ko sekate. Ndayo bato babenga ngo yo moko moni nde bato zo benga na zo kata makambo na mabala na mabala. Ba para mingi pe na zo senga na bino so bolanda biso à travers l'Europe. Botala ba jouer bana na bino par rapport à âge. Bana ba congolais mingi so ba kene école ba yiba ba jouer. Pona banda ko ezate. Donc pour papa na maman beaucoup mbongo le roi. Papa musoma maman mususu abenganga bi papa ndenge za boye biso na ndako courir ezate gaz ezate pona nini papa azokende feti mbongo nyonso to akosomba blouson akangi mbongo to bafutaka bana ona oya ye akosomba blouson po akende na feti ya mokolo moko asakrifie bana na ye balala nzala miliki na ndako ezate makamusu même ba jia pamba na bandako bana musu ba melaka jite na mwasi musu abenga nga na ndako na ye mwana musu ayako lela na ndako na bango ngombe baliaka te mama so apese ngombe ayotangele misuni na poto tout simplement parce que ils en abatu musu ba abata misala mabe bandoki ba musu ba abatu na idéologie à poto te ne na ba pas de contact na n'importe qui aya poto akoma à s'intégrer donc bana na ye bana ba tablette te bana ba jouer te bana ne ba na vacances te bana musu abotama abotama na Manchester na koma Londres te yemo tata na koma Londres te moi na koma ne mais nzo andité ça on va 5 heures du temps au cours ba kena na vacances te moi na botama na kena vacances te azana passeport british passeport européen akena na biso de longue Europe azana passeport british mais adna voyage atina mata avion te parce que père na mère bana bato idéologie mususu ba musuli kelemba musufu alata ayola tana kimukolo faut sacrifier bana. Est-ce que conseil ni opé ça va couple en passe? Mais c'est simple. Mbongo ba pesa déjà pour na bana. Ngale na zaina bana mike na kina bana 6. Donc 2 garçons, 4 filles. De ba koli koli. Ba sapata bana basi kuta cher. Priorité na ngala ki bana na nyo surtout la ta bien. Ba lia bien OK na bango na magasin, mutu na mutazo zo ndenge na ye. Na kacha bana bazaki bana ngana bota na bana musu na docteur. O kutu père wana oyebi colonel ateka lupango na ngana limité mais bana ne baza bana ngana adopté bana na ba rien à voir na conflit ngana père na bango na laksa bango bolingo ti bakoli donc na ko régler conflit ngana papa na bango te likolo ya bango bango ba bana ngana adopté bango funa laksa bolingo père na bango l'état muta ko dili ngana ye po azong sanga ba droit yango lelo omoni ba marambe ko mosalema ya bozo bomana papa na mama bo bomana la bana et surtout bana basi na mboko bazaka trop na ba confiance à ba mama allez lelo to ko momona bana ba mama ba ko mobile sa bana sans que parents yiba voilà ba mama bandoki ba mama oyo bazaka ba menace ngana ucho mona ngo calamité donc moi si pour olinga zo na ndako te comme ça lo menace abi nazo balisa mwana na yo na oluka tata mususu d'ailleurs tango zo sa bilo ale mwana zo kotsa ba demo zo font la porte pour ba demo ba kota parce que moi na batu baba ato melisi idée na butule ba lanko tu nani tata na surtout za mwana abotami ate za mwana o na boti na Afrique o yo pe moi so za in Afrique na mutoki na na sali boya bokomi awa yo a bimagangi na mwana wana donc ozwa bilima ya famille na biso ozwa ba demo ya Angleterre ba Hollanda yo ozwa pe nzamba Hollanda ozwa 3 attaques parce que mwana wana za ngana ensemble là mais ba tuto la famille so ensemble là te ba ntio la famille na so ba Hollanda yo bando ki Manchester na Londres ba Hollanda yo nzambe pe akopiniri ah mais bele ba ngo ki ndoki uti banda ki sasa tina poto ya amonele mais bando ki bazali ati ba toto ya yo la non na sens que yo le bi ki ndoki famille na bino et surtout bando ka famille mingi bazala kana donc na ba disons que totika ba na kin puisque ba ta kin de ba onde to kana ba te yo ba le so damu ndoki omoni mutu azandoki tanga zo mata avion awo mata na ndoki na ye OK siko ba ndoki wana le ba yakawa ndoki moko ta ko lianga akota toucher na soka sololi na ndoki ya famille na sote
donc on a tiki bando famille na Kinshasa na famille na biso pe na poto bayali c'est pour eux na kati ya famille na biso toza na poto ndoki yali ata ndoki azate na poto ba famille na ba na Kinshasa ba yaka na butu na moi ata na posa visa te kwa yao donc ba contrôler la vie na biso ngona il faut ça la vie en Nzambe la vie à prière pour ndoki azo accès na vie na hotel non pas ça yo ndeti na yebi d'abord félicitations pour na eloko lobi dikaba na ngamo na mona famille donc vraiment place wana félicitations pour l'éducation de loba na ndenge bazali donc grâce na yo quoi amen OK siko on est dans le pasteur ndenge umela na poto komona ndoki penza azo loka loka na Congo mena poto mais bazat toza na communauté la TV ah loka loba ndoki poko yeba ke mutwana za ndoki yeba ni jalousie mutema mabe eza ba fruit ya kindoki digine yo sokomi awa okomi na Angleterre awa non pas ça zela nazo peso conseil autour question kasi awa sikoyo mbaso wa isimba te parce que mbatsu ekatsaka minute océante mais batomite mama be ba le oyebe ndeni aboya lo binonga nazo sala na sala bato baso yaka to sala projet to bisa monto et tout bo sali projet bien bon demi abo comme bon na c'est ça la sorcellerie vous comprenez moi sina mobali ba conflit za ngate na mabala siko yo na tina loba on a conflit à libala soko ko bo moto te kanga munoko na yo parce que na kama libala ils ont deux personnes les deux ko beba lobe ko sima le lobe ko za beba libela mais famille ko farate surtout so moi na kati donc yo le besoin na kati makambo wana soki yo oyebi le côté okomi ko beta masolo makambo yo yebiti c'est la sorcellerie yo ozali a oko fala nanga makambo bato ba ko nanga yo ovani nanga yo yo kande na ba téléphone soko vani na ba ko si ba ezabongo te mais banani ba beti masolo wana lukuta sont des sorciers oyo bazo linga ko bebisa réputation mutu bazo contrôler vie ya mutu te so ba si ba eza na mwasi mo zo linga mibo mapo ya kokota na ndako oyo pour na ye façon ngaka na ndako oyo adunga ko miboma so ba si ba eza ndé mwana tuza ko obligé ko bisa ba mote mais so ba si ba ba onima te po baza na masolo mususu so ba bana bando kinde balinga ba ko bebisa réputation mutu mais en réalité nga moko na yeba makamnanga alors po yeba ke mutu wana za ndoki okoyeba ye na jalousie okoyeba ye na makambo lukuta okoyeba ye na diffamation okomona ye na aza na semonyo te diri oye na poto malgré na ndenge okomi boza na retard toza na course na mutu te lelo oyo mituka to ozomona ata nde ozotambola na batiti bakar wana to ozomona ozotambola ngo kobanga te lobi mpe yo koosomba ngo titi mpe ayaki lokola ye nga mpe nayaki lokola bino donc obanga eloko moko te yebaka ke ngonga na nga mpo panie ezosala nini ezocircule donc bandoki bayali batamisala mabe bayali mais bango baza focaliser na nini kodétruire bamariage balingi bamabala ekufa mpo bana nde bakotelengana bana nde bakokoma bandumba bana nde bakokoma bato ya loyenge bana nde bakokenda l'église esika bapaster ebele bato misala mabe bazoviole bango bazodétruire bango tout et tout soki azwi bolingo na ndako te akololuka ngo na libanda mpe akoluka ngo na ndenge mabe lelo oyo bafamille ebele bazolela parce que bana na bango baza encadré te likolo ya badivorce. Donc c'est un peu ça. Moi, je dis que place là, je vends d'autres il y a des femmes oyo oyo kanika qui a famille na bango ana potisa ya jalousie ko ba bablo andengwana. Ntumso mona normal mais ko banga ya kindoki lokwa ya Congo ozolo ka pena ke bandoki ya famille na ba Orlando. Ya raisonner ka ke ba Orlandanga na jalousie yesuka na musika. Nga la ntuna pena kindoki pena ndenge to mona pena na Congo kindoki za akomi ko bela maladi mo bokena bo hôpital les hommes na te na ebité est-ce que basa poto ba ngote apasa te ba ki zate non kindo kezali ba ko freiner vie na yo za ba tubele baza na misala baza awa ba luka misala bazo ataza na mukanda za na mutu musuta bwaka ngunda za mukanda te kindo ki ngwana musupe ko za ba bwaka lo solo na nzoto za mwasi kitoko mobima ba solo ya ngai na nzoto ba kindo kezebe ba ko freiner vie na yo ba ko komso nzomba ozwaka ba décision mo ezanga tina ko za la mwasi oya na poto na ndenge no be mobile mutamema yo mutu mususa kuma dicter yo sala bo mutu abo kuta ine awa c'est la sorcellerie. A détruire vie na yo pour les kazo peso ba initiative wana na ba directive wana yo ozo raté destiné na yo destiné na yo za bâti za foutu za fouti tout za fouti quoi za fouti et puis au père de destiné na yo
parce que Hollandi batwaza tamisa mabe. Skadama. Bako comme son tamilangwa, bako comme son fille aga ya milliers, hein? Au monde les gens basi mususu ali basi ya komina ba masanga, bokene na ba bobeli masanga, bosuki hotel. Mais ça basi mususu umbali umimie na mairie, umimie na palais. Siko yo siko likolo ya babilo kandengo na bako longolo na mwasi libala, okomi siko mwasi ya ba bière, basi osuka na hotel, ba pesi 10 livres, 20 livres tout. Ba kitissio. Ok, basta. Donc c'est un peu ça, on a vraiment la raison dans ma casse. Ouais. Si on est mon esprit à divorce, esprit à divorce, nous sommes. Si on conseille nous opérer sans le couple, ou le lot, baligner ma rapport divorcer, trouve à boussan que bana bana. Au moins, Drick, avant d'appeler ça conseil sur battoir divorcé, il faut y avoir comment pour moi si pour le lobby divorce ça. Au moins, il est là, bala basimi, il est là, zomo bana ampoka. Avant de moi, il faut le boyer babima nana, vini na sala. Parce que dans la relation sexuelle, tout le temps, la classe 1 plus 1 égale à 2. Par contre, ça dit 1 plus 1 égale à 2, 1 plus 1 égale à 1. Moi, si nous sommes babima nana ndoki, moi, si nous sommes babima nana mtamisa mabeba kabola. Au moins, basi mususu, oye obala ye nzoka azalaka na mari de nuit na ye. Mari de nuit wana bozola na mbeto boza 3 na mbeto. Mari de nuit ayaka na esprit célibat. Mari de nuit ayaka na mutu makasi azo entete mwasi. Mwasi nyonso to ayobelaka mobali te. Moi, si nous sommes tous à mon tour ma casse. Moi, si nous sommes tous à Zali orgueilleuse. Moi, si nous sommes tous à Mimon à Gaza danser. Basiwana, o bato sakamibalite, basenkina na gosa mibalite, mingi na kati na bango, soko landi, ezali qui marie de nuit. Mibali wa bima na bango, ba baby saye. Alors, mibali wana, accepter yo za na mobilité, au moins na zo linga, yo za na posa mobile, mais ozo sa la fière. Au moins ozo to sa mobilité. Mais les mobile wana ko kima yo, okomo luka mobile. Au moins, parfois, vous l'avez dit dans mobile, aujourd'hui, pour ça, mobile, toujours bien parce que mari de nuit, azana katikati. Alors, bah, mari de nuit, bah, on dit, bah, ça va cause ya divorce mine. Pas si belé, bah, bima, na, bah, tu, bah, mibali, bah, yemi ça va, bah, musicien, comment le mi, bah, bah, donc, bah, danseuse, ouana, bah, fille, bah, fréquenter, bah, musicien, notamment, bah, combo, pour, bah, bah, convaincre, autant, bah, combo. Bah, musicien, bah, donc, sur la bimina, bah, tikeli, mboka, tikeli, bah, démon. Alors, mutande, on a l'air, yo, bah, robalo, bah, mimio, na libala, yo ozane sema libala te obanoluka kaka otia mutu makasi obanoluka otia temela mobali na yo tu okosuka fille mère osuka koko ya mwasi na ndako mutu obalo azate ou bien ekotindika yo na kindumba ou bien ekotindika yo oza mwasi kitoko me otuli parce que oza bizaleli mabe parce que oyokaka te parce que oza teti e na kati na yo ezali mibali oyo bima na bango nde batikela semence wana siko fo sali fo kutana na mobali ya solo un bon pasteur mobali ya solo o ayebi nzambe ou bien un bon pasteur pour a délivrer yo po zonga normal ozonga na rythme libala sinon te vie na yo okozala kaka oza ko rompre OK o bando changer mibali merci beaucoup pasteur pour nos conseils mais pasteur vraiment à chaque fois sur dans une émission ba question ya ka trop mais question ngo ils ont pesa na passe ya opposé en moment. Ah oui, c'est ça. Ils arrangent au verger ça au fond. On a choisi. Question de ces permis, oui. On a posé au caca, mais la libération non nous, lui comme ça ensemble. Le lot, bonjour, on avait Patrick Omba, on a pêché sur mot de place aux alliés. À tout le monde question moi à l'obligé. Le lot non félicitations puisque aux alliés n'a pas justice de l'olongi. Mais n'importe longi on a problème aux alliés n'a pas dit. Moi si à cause c'est là qui ok, ma cambo yo bandé ko violer, c'est là. Bon. Lelo olongié, il a raison, Zamba Koti Kamna, il a raison. Mais la police est condamnée, moi, à moi, sur 3 ans de prison. Bon, Mutumoko, Azaki na problème na moi sinaye, et police a condamné. Tu vas me trouver vraiment ma soeur na maté na ligne. Ok, tu vas aller à ma soeur de ici. So on a le besoin de quoi que, ce qui se fait d'aki au bon aussi bon la police a mis qu'à condamner moi sur 3 ans de prison. Parce que yo pour na yo, olimisa. Bon, étant que pasteur, tu as limité ça mutu, na motema no limisi. Mais na nyonso justice fait ça na ça na mo. Oyo à cause de makambo yo oza violé, ba na même en prison. Et ça 10 ans. Ils sont là qui quittent, na qui comment to ba Canadien kondoke le dunkuni tout la na tiare tu yoto. C'est-à-dire ceux qui pour ceux établis. Et ça koni. Tiens na moto to yoto. Ya ngati ndo na prison. A kokiote yo raté tindika na prison. L'air qui est en prison, à côté, à ma paix, au thé, à pasteur. Bien sûr. Dans la Bible, c'est Aman, à Sali Poto, à Tchamardoché. C'est dans la Bible. Poto, quand Aman a Tchaki, pour pendre Mardoché,
yango batiaki ye moko amani eza na bible. Donc moto alingo sala mabe zongisela ye yango même ilelo oyo bato bele bazoyeba bible bien te soko oyebisi nzambe elimisa satana nzambe obengana na yo satan aza mpe peti ya nzambe te basala mokili satan ayi pembe na nzambe mais lelo baa na guerre na ndenge osakana te. Donc soko omeki obanda okota baintercession ke nzambe alimisa satan na yo mpe batie okota satan. C'est-à-dire l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Po etichi bato ete ya bato ke na vie moto asali malamu bazongisela ke mabe te surtout so moto wana yebi nzambe parce que la justice de Dieu il y en a. Ok. Merci beaucoup na c'est que la France doit notre. Oui, la justice de Dieu. Ouais. Merci beaucoup. Avant la deuxième question. Edith Lufungola na Paris. Question mbote place aux à Tunis qu'on a mambo nyon se comment belé mambo préféré bas en bomba célibataire. Puisque au bien ça moi si na kisa ça y poto. Et comprendre quand mambo quoi moi c'est un mbongo. Era yoki ka du sur mbongo wana. Bazo zo ba idée ya bon. To kene na mwana na pa na biso. Au ba bi ke so ka kena mwana. Mbongo ndé ki ne pas na. Omoni Drig Makambolobi ya basi bazobengisa kobengisa basi na poto baya bazokosela mibali ba viol banini ezali kamoko mabe mingi parce que na Congo bato bele bakufi eza na poto eza na Kinshasa to ba Jani azaki artiste akufaki mwasi abikolaki misusu lelo bana baboloko nzamba sungi bango te bakangi bango bamisu bazwi ba AVC. Alors nga napesaki conseil na bi eza malamu moto so akomi na poto abana na poto po basi mpe bazali ebele awa o babotama awa bamisu mpe baya na ndenge na bango bakoma baza mpe na droit ya libala parce que je ne vois pas, je ne conçois pas que moto asali l'économie na ye asali l'effort na ye a épargner oyo ya bosala foyer yo kosele makambo ya viol donc ezali sorcellerie eza kindoki. Alors, il faut justice à punir, nzambe à punir. Mais ce qu'on dit que parce que basi va habiter à Mabe, parce que basi va zoko samibali, parce que basi va osabo, ngana obala soutenir na tika linga moko, ils allaient esprit ya célibat, on allait reyaka, yaka na kindumba, et qu'on peut son maladie, et qu'on peut son baside, qu'on peut son ni. Bon, luka kande kozwa, basi nini oyo, boko yobala. Luka nzambe nzamba sa sokola maboka pesa susu mutu mwasi te mais tala bizali ya mwasi na période de fiançailles tala bizali ya mwasi bien que na période de fiançailles ba se belé ba hypocrite ba bombaka masolo mais oye baka mwasi ma mabe oko meka yena no pesa na 5 euros moko bona sabu so déjà mwasi donc oya na maboko na maboko ouais so déjà mwasi oyo bolingani akoki ko peso 100 livres te 100 euros te sans discussion. Ah, j'ai moi, c'est beaucoup ça, il faut être. Mais il faut y aller quand même, et le ça, on passe. Yo, so me caillé. O me keka, chérie, na, yo, on peut s'en aller. Na ko yepse peke na zo sombe loko. Na ko yepse peke na osabu. Mais yo me kie na. Ngande na bo moi sinanga. Ou ba fiancé na. Zela na so. Moi si o so ngana na fiancé. Ai singa chérie na kosa 100 euros. Na otune to sana moni. Na opese ba mo. Pour na ka moi si d'ailleurs mobali so lingi moi si bolingo ya mwalobe ya la celui qui aime donne. Et ça devoir na yo mobali opesa moi si mbongo. O retourner to suma c'est une grande dame. Alors mais yo pe mobali pour tester ye, ça va bien musoko lo bon ndenge za boya to na restaurant, to ya na master na moko boy. Ngana na moko te def na carte non alexisa. OK. So ya moi si ya malamu lokola yo so invita di mutu. Boya na restaurant, ya osani sa carte, au salaire la 100 euros, au salaire 50 euros, a dit que toza foyer, toza bomoko, lobby à bozomisa. Sauf que déjà, Babilo a mis que na zo salamote, donc ce n'est pas une bonne femme. Aux ala Babilo mi balé. Au boy a été, faut qu'on na prière. Parce que ça, on va se souba bandara mabe, na souka ba comme maram. Pour moi, si oyo, a outi na bizali na ye, bizali na kuna bango yo éviter, tant que zo bala na ye, faut soit qu'on na vision na yo. Pour qu'on na vision na yo, aucun na ngomba ngote. Il faut tirer le temps parce qu'à cause après envoûté, à cause après combattu, ceux qui ont une décision mbang yom to repère de pour moi si ma vie wana, aux acquis patienter pour former à comme un niveau wana, au quoi au luka ti au quoi na moi ça m'a fait. Faut tirer le temps, biso ça va ça dans la même sous au côté prière.
mosusu yali ozbandi oswana ye ezala basi mosusu par exemple moi si à solo so na mwina tonga ko ça a été journée bomba sans yo avoir mba nete ata boza na problème ata boza na problème te mais so on remarque que bovandi na moi si akomi ko ignorer yo abenga gote azo ka pe obengo te so ko benga azo rejeter ba appel faut tika ye otala sikoyo aokende wapi so kaza moi si na yo azonga so kaza moi si na yo te bye bye likiliki parce que yo za perdant te vous comprenez pas ça même si moi si na poto kuti mama bongo ka bomba mo le votika na facilité bon wana nazoloba moi si beaucoup tania moi si auti na Afrique au bénissé awa au investir déjà na kati na ye mais soki déjà Alexis semence ya kokoselo makambo ya viol semence ya kolukelo makambo semence ya kokota ki camarade na benemi na yo c'est une sorcière aza mutu misala mabe yo ebaki te nzambe alakisi yo ki aza mutu misala mabe faut kokabwana na ye oyo oza perdant te parce que yebi souci eza kokabwana moi sur bien sûr mais si ezali école na biso na ngete tolobaka we learn by mistake c'est-à-dire nous apprenons par les erreurs en réalité tu n'as pas perdu moi je ne perds jamais je ne fais qu'apprendre na pola raté na apprenara c'est-à-dire na koti une école ya bolingo na zui cours mais cours yango Minerval les fouti parfois na fouti 10 000 euros ya Minerval ndenge na bengisaki ye na ndenge akosenga makambu pona zo leçon na écouter na 12 000 euros ou bien 12 000 livres na perdre te na zui leçon parce que mbalasima na se faire sous savoir te mais yé côté accueilli azana na malédiction pour posséder makambu et puis ndenge za boye ba koko bandoki nyonso mokili ba otala ye et puis nzambe pe punition na ye utikete nzambe atikala jamais ko traiter mutu aza innocent mutu aza coupable ba traiter innocent alinga te akofuta po za mokili nzambe za bo na kwayaka na karma te po na lobela karma te mais na kwayaka na justice nzambe na kwayaka na éducation nzambe que mutu ande mwana nzambe ako rattraper par côté ça va pasteur et l'homme sur na remarqué ma casse ça na kata Angleterre jalousie ça na ba couple ya batu na we baté donc na mboko ba couple za na nga bien te yango ba bazo tcha ba jalousie ba linga te et surtout ba couple za bien ba bazo tcha ba jalousie trop ba couple ka moi conseil ni le ça na batu conseil na opesa na batu toye a to na se a drapeau mutu nyonso tu a muninga note ndenge papi ke na lobaka na muninga note na master note viens na so nyakos ba kolo poto to na histoire ba poto ba loba pas de contact na n'importe qui ko fongoler la porte ya vino na n'importe qui ba to uta mboka mutu uta mboka sala ba relation na zo ba bien mutu uta mboka Matadi Lubumbashi Kikwit Kisangani eza ba ville mais bato ba uta na ba village ko sali camarade na bango bato ba uta na ba mboka na bato ba ya poto nzela makolo baza na papa simo baza mone surtout bato ba nzela batiki amona ba ngando amona ba mami wata ba sirene na mai ba makasi wana nyo surtout ba biloko wana bataki wana lera okoma na poto yo ya nzela direct yo mama ozo avion mama bona grand père direct boye ba moko London okena Emirate boya ina nzela ni Emirate sala nani na Qatar après Londres maman donc a se pela noter a se pela noter pour y avoir chance oh mutu no mtana destiné na alors batuana il faut ba envier yo mais quand na bango te batamboka ba na foji c'est vrai batamboka mingi na yebi ba yebi nzambe ba banga nzambe mais la plupart batamboka bazana ba foji yaona batande wana ba ndoki omona mutu azo mela batu ba carte asombaka na kine zo bomba batu oui ba question ni batu na yo koti na mboko ndenge nini ouais po bango ba koti na ba difficulté ba leki ba zela ndambu et bon yo mutotindaki azaki programmer te yo forcer na calendrier nzambe na batu ya poto yo batia komonote yo forcer o surprendre nzambe oyenzela makolo komi sikozo ina mutu ya nzela pe on comprendre te ba question que trop o continuer na mboko donc pour vous dire que mboko eza mboka baninga na yo te donc Angleterre eza Grande-Bretagne donc grande puissance pour kota na mboko oye pena direct pena kuna ba pesio visa oye pena matsa vioko basta ngara mona na longo na interview na Kisasa si na ye na commission na aéroport basanga sur interview bien sûr faut défendre Bukanda ndeki ba yeba kizayo kaka na immigration un peu ba bozo mso na zongi et puis ko kota poto la sur comité même yo ndeko za boyo komi maintenant au comité pour comment faut la na makambo ngana non ngana ba no premier ani ko vanda na bonde na ko vanda ouais na komi pena na aéroport basali sur interview
Mais comment fait? Mais on les ambassades na bino, batu na bino. Sinon, tena ina lo baboye. Comme un pote za ko vanda na poto te. Comme na poto fa ma pas comme ben na poto ba kosi 2 ans 3 ans zo vanda. Comme na te pour comme fo zo eloko ya nzoto. Voilà. Ndenge yo zo tambola na makamtu na zo sala, o zo eloko ya nzoto zo mokande bengi pe ba moni. OK. Ko musu pe to ya to témoigner Drigui, citoyen mboka ko pe British. Ko la ndinga. Donc ko ya ta ngam na benga kyo, ka ngape na yinde na zo musayo. So o tie mutu makasi na. OK. Po toyebi nzela kaka nde nazwaki bavoka mpo oyo ya kaka mpe nde nakozwa bavoka na dépense mpe mbongo mpo kebolo ubie mpo omona pale omona kini bangungi badungi ya kini bakutana nayo na badelestage oyo tika kala epuis ozongeli batoilette ya direct koka mosiko total non eza vraiment difficile koka suma maboye yango moni naolinga toto okota mamba politique mais koka mamba boye naoka mboka na masusi makasi pasi mboka mombeza na développement ata moke te toza na bakonzi baza bamediocre baza bato comment expliquer que toza na mboka toza na mbongo ebele toza na autoroute te bato mpe baza na souci kosala autoroute te yo otali baéroport no outi aéroport ya kini otali baéroport ya baninga no wala ezalaka bato koyede biso komata avion koma mais na terme ya aéroport soko okati meme na braza pamba baa na aéroport baleka biso braza baa na aéroport eleka biso ekoma nini na gouvernement na biso kongo eza na monene ana mambo ebele ya osala bana eloko ya liboso fasa eza baéroport ese fo otia autoroute pasta na Qatar eza mboka na tie kombongo ekomi kovivre na niveau ezovivre wana eza donc eza société ya aviation na bango basala aéroport na bango na baterme moko donc incroyable international oui eza bamboka mo ezali nango désert lelo ekomi wana eza transport ndenge tesali bango même Dubaï ezali désert pourquoi biso baoraisonne te ke ndeti aéroport kobongisa yango kokomisa wana banorme ya aéroport eza problème leadership na Congo omona baavion boye te parce que nga nkona ya na omata na aéroport namonaka so 4 avions mais na ye na kita na aéroport à Qatar namona plus de 200 quelques avions tandami boye ezomata ezozo miso donc wana eza etelemi na se oyo eza ke eya ezokita ezozonga likolo eza avion na avion te biso bautosomba 4 avions basta masolo wana nayebi te masolo otosomba 4 avions basta dola kuta ezomata kuna se komata ntongo mingi pokwa 4 avions nde bakokosomba ngo eza pasi basta vraiment faut resembler trop pour un mboka wana donc wana eza ka mboka na te biso ko Congo eza na problème à prière te ba Congo eza béni Congo eza na ba matière nyonso tout premier ya monde ba Congolais nde ba na problème à malédiction ba Congolais eza malédiction eza maudit mais tala Congolais musana na ye aza idolâtre mututu aza président soko bengi ba Congolais to kende to benga na ba Rwandais ba yate so esi bango musicien te la so baza prêt ba ke kufa na stade Congolais sont en lipa kolia mais aza prêt à renover la moninga de maboko. Ce sont des idolâtres. Congolais sont dans ba faux ba pasteur, ba ce pasteur aza ndoki, pasteur asali boy, pasteur a sacrifié moi sinae, azotia te. Baza même na fruit de l'esprit. Le problème c'est pas Dieu, le problème c'est pas les pays, le problème c'est nous les Congolais. Nous devons chercher la délivrance. Chacun doit être délivré des ses péchés et des... Et ça n'a plus un mécanisme dans le décennie au Congo là ça la lelo allo on a moi ba crise il y a ba blora mike lo kwa ndeti kolia. Maintenant Congolais pour na Congo pour Congolais allo na crise ma Mongolia il faut tous ba kambi ou baza ba responsable au moins na justice ko to za na mutamba uti une opposition aye pourquoi il change. C'est-à-dire, arrivé à Moutombo, il y a Moutombo, le ministre de la justice, il faut que nous parce que nous corrompu, parce que nous sommes médiocres. Donc, ils ont la conscience. Nous avons le président Congo, nous avons le président Congo, on a 100 jours. Déjà, nous avons le moitié. Ah, pas ça, tu sais que là, mais nous avons sécurité. C'est ça. Mais il y a un autre problème. Donc, tout ça, un problème, mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ce qui est président de la République, Aza conscient. D'ailleurs, il est entouré dans un faux pasteur. À vous avoir conseillé. Le pasteur, tout va entouré, Batamissa Amami.
azande mbongo abali mbongo ba million tozoma na masolo ba libala bato tuna ba question mbongo ça va passer yango moni jalousie on l'a même jalousie ya passe na depuis na kina na moti na poto yango zo bon bala bato Drig na opeso conseil ko envier lo ka mututé zala na kondimaka ke nzambo alongola ki okongwa memi awa akokomisa mpe lokola baninga okokepe pa mutu omoni aza bien loba nzambe asunganga na koma lokola ye me kosala kozala jalousie na ye te jalousie etindaka mutu omoni bakiti na ngai eza très bien na tiango gilette na tiango mbeli na tiango nini c'est ça la jalousie eza kindoki mais soki yo ozozwa lokola ba role model ozozwa lokola role model boye na boye biso le toye na poto biso bino boye na chance boye ba poto bokuti biso toyali biso tokoma na ba poto po boye mwasi ya mutu mwindu eza rare po mona mwasi ya mutu baza ebele te pondu apa bakokenda ndako bato akola biso soso akola biso pondu te po emonana te mais bino boye biso tozali basi bazali biloko kolia ezali bandako ezali tout tala même congolais aza capable te akoyamba ndeko ne congolais kende na bandako bato mosusu bayamba bato te bandako nde to baplace vandome ya mindele ata osombi yango ata ndeni etikala na bana etikala soki na ndeni mais mutu azolinga koyamba mutu te parfois mopaya soki ayepana ata avandi 10 ans un jour osala nini akokende mais le congolais babongo te yango ni bamemi jalousie balingi bacouple bato avancé te mwasi nyonso tu oyo bazokosa yo mpo odétruire foyer na yo bana no nde bakopeye okati bénédiction ya bana no yo kozala okomi na poto okoseli mutu makambo me mutu wana mutu alingi amema bana no na poto siko bana no baya poto ndeni yo mpo ekala mingi te makambo no ezosili vise esili makambo to esili otambola siko ndeni bato wana siko oyo koserande compte ke bakosaki yo le bakosi bakomosiko mpo bakosauve yo te kala mingi te le makambo ekoyinda awa okozalaka na misu no mpo osala nini olela zomona donc likambo ya libala eza likambo futo bondela makasi tolela makasi parce que bato bazalaka bato bazalaka bo coupable bato basouffrira makasi eza bana likolo ya libala na yo bakosi yo bana no bachange vie moye baya poto eza te sente bango na Kinshasa bakomoteka pondu bakoteka mikali kuta maputa et pourtant balinga baya poto bana mosusu mpe baza deja na poto awa akokuta na mobali amelaka bangi mpo yo encadrement yaki bien te donc biloko wana futa okeba nango diable azokɔta mingi na bafoyer na baeglise na bafo bapaster mpo bakabola bato papa atelengani mama atelengani bana mpe batelengani suite nango mwana akomi tokotoko akomi droge mwana asimi monduki mwana akufi mwana ake na boloko parce que libala ezalaki menacé esengeli na biso nyonso tu tokeba na ba relation ni toza nango kosala ki camarade na n'importe qui te mwasi no akosolola na n'importe qui te mwasi no akokende ba réunion ya ba parti ya bato oyo oyebi te il faut pas kofongola mwasi no akende kokutana na bato oyo oyebi te likamba bamakele makele mwasi na kati ya bikele makindoki ekoti kindumba ekoti jalousie ekoti na baconseil ya mabe donc mwasi oyo ozobala il faut azala fanatique na yo faut azala moninga na yo faut azala chéri na yo faut azala leki na yo mama na yo papa camarade na yo et puis les choses fort likama téléphone mwasi na yo akoki kozala camarade à n'importe qui te mwasi na yo n'importe qui akoki kozala camarade ne na Facebook te mobali ya solo il faut zwa téléphone na mwasi no na présence na ye na absence na ye te présence na yo obandi kotune oyo aza nani longola oyo aza nani mutu to ozomona elongi ne esepelisi yo te na fo na mwasi na longola ye mwasi mpe aza na droit avalisa mobali na lobi papa mwana mwasi oyo elati ene na linyamu te na présence ya mobali na oyo aza na droit apesa conseil mwasi na aza mwasi basi omoni nga basi bazala na aide spirituelle bakamaradi nyonso tu oyo mwasi na nga apekisanga nazala bango camarade te azwa raison mamibali mingi bakamaradi nyonso tu oyo basi balinga soki oye na mwasi na camarade na ndako mwasi no asepeli na ye te ata na 10% na 7% mwasi wana aza na raison basi bazala na fleur lokola bambwa oni mbwa azalaka na fleur ya koyeba ndoki ya koyeba moto aza na drogue ya koyeba moto aza moto mabe so omonika moto akotena mpa mbwa agangeli ye fo okeba na moto wana mwasi mpe soki asepeli na camarade no te bazalaka toujours na raison donc mwasi aza na droit azwi telefone na yo na absence na yo te na présence na yo chéri lakisa nano bana nango bacamarade no akomotala un par un bala bacamarade no oyo asepeli te longola même oza pasteur
lelo mabali ebele ezokufa mobali mwasi mingi ana mobali na ndako oyo bafibaka ndako moko me mobali na vie aya libanda basolaka na telefone oyo bafibaka na ndako mosusu oyo baza na baprojet ya kosala aza na telefone basi ebele bavi na bango ebebi likolo ya telefone donc ko permettre mwasi nozala n'importe qui camarade ya n'importe qui te et puis camarade ya mwasi na mobali ya rate soki mpe mwasi azokende na baparti politique fo koyeba parti politique wana eza nani vision na bino eza nini so akoki kopesa réponse te alonga na parti politique apona entre libala na parti politique na ye soki kuna bakobala ye tamu yakende donc mobali na ndenge tokomi na 21e siècle fo ozala street mwasi nakoyela n'importe quel mutu na ndako te mobali bakoyela n'importe quel mutu na ndako te to protéger parce que libala est combattu par le diable banda neden Adam ayaki na mwasi ne baovivre bien bayaki na esengo makambo nyonso tu mais nzambe ayebisi ye apesi ye mwasi ya protéger po mwasi azala na mutu te mwasi azala na mutu te mutu azala na mutu eza mobali soko mwasi nyonso soso libala ekufi aza so na mutu te tala bie basi nyonso mabala ekufa bakoma etambola ntango akeboye mpo aza na mutu te soko Adam ifaka azala toujours premier ya mwasi na ye mais mukoloko Adam alaki te na absence Adam mwasi asololi na diabolo asololi na nyoka oyebi suite nango babengana bango na jardin d'Eden mukolo mwasi asololi na nyoka babengana bango na jardin d'Eden mwasi nyonso azoswala na n'importe qui mwasi nyonso azoswala na bato misala mabe akomema mpoka na ndako akomema malédiction na ndako akomema botutu foyer okeye liboso te donc mwasi nyonso tu azali trop na mobali mwasi oyo azose laisse kobimaka na ba ex na ye kose laisse kobimaka na mibali oyo bazanga ntina obie mibali mosusu apart mobali na ye aza mwasi mabe azomema malédiction na ndako ye moko mpe ozala maudite plutôt. Ok, merci beaucoup pasteur pour nos conseils. Lelo bato mingi bakomi na poso ya kolanda yo émission vraiment tokomokende na masuka toshite bao bana poso ya kolanda yo balanda yo na numéro nini balanda sur internet. Ouais, bato bazolanda nga eloko ya liboso bosabone na site na biso ya YouTube Sentinelle TV officiel parce que Sentinelle TV 1 bayiba téléphone bayiba tablette bakenda nango boyebi masolo bayiba na bambongo ezali na kati kenda sikoyo tosala site ya sika YouTube ya sika ezali bongo Sentinelle TV officiel objectif ezali to atteindre 30 000 abonnés 30 000 abonnés ou bien 300 000 abonnés tout tient dans 30 000. Pour le moment, tu as 3 000 pour s'abonner, vraiment, ils ont bien. Les sous-sous, bon, on a tout le vie, na master noté et papa pigen. Et puis, na Facebook, nani au Facebook déjà, on a atteint 5 000 personnes, moyen à y mais sur aucun TikTok, on a fait Didier Forme. Bon, on a chaque semaine, malgré la zone de Moussala, classe, on a commis trop busy, donc trop busy dans les autres ratés, mais on a besoin de temps quand même, il y a ça à l'émission. Ok, merci beaucoup, pasteur. Maintenant, on peut se monsieur Soussou. Merci. Merci aussi. Merci, na nous sorti pour l'anda tout le de la vie. Les lots, vous avez un pasteur Didier Soussou. Vraiment, merci pasteur Soussou pour la deuxième fois dans conseil. Vous avez un posa au tinda bilo, on a kin, un carton, mituka. Toutes sortes de matériel au motinda contacter Titi Songo na benga le king ambote mingi place azali ambote mingi na Béjac KBA mon vieux parti combat l'envie quand kuna kata Londres merci aussi à toi mon papa Papi Gen tout le de la vie tous ababani manoté c'est toujours votre présentateur Drake Gen merci beaucoup na linga kisuko beta sete mingi o nyonso luka chambre na kata Manchester à contacter biso na numéro 074 32 50 18 40 074 32 50 18 40 aux appels na posa ya peinture ngengi sanda ko ngenga na niveau moko donc yo na ba niveau nyonso tu yo lingi contactez toujours cet numéro 074 32 50 18 40 na suka 074 azongeli pour na suka 074 32 50 18 40 aux en ça peinture il y a bien vendre pena nanda pour là contactez ce numéro aux ala jamais déçu. OK, à suivre. Bye.